te balandi nyonso balandaka la séduisant katikatala ela vraiment lelo tolobela oyo etali sexe biso toloba oyo etali chantier na biso eza oyo etali mbetu makambo ya mbetu makambo ya kotya makambo ya kosukola makambo ya kosibana makambo koma boyebi kaka mpo ata so na bino aloba te boyebi te bazoyesanga bio kalikaire yo mpe makambo yango il faut tobenga yango na nkombo nango tozokende mingi kobenga obengi libolo internet ya na sens te ntango oyebi libolo eza internet bato balandaka lokota na biso mwaye bayebaki eza libolo eza te na français ezosone mpe bien vage mais tokende mwa moke na lokota na biso babengi yango libolo lelo tolobela biso oyo etali kotongola mponi tozoyebamba kotongola lelo toyebamba kotongola parce que tozomona mingi baolela mibali bakomika nakoma poma hémoroïde nakoma poma hémoroïde te tobosani kibokoko balobi ya malamu tozwa ya mabe tobwaka mais kala so totali ntango tozokola ezalaki so oyokika malili omona mama azwi banzete moko atie na kati ya nzungu azwi atie couverture otranspire mbala moko omona malaria eza te nini eza te babona nini bo olie lelo madeso olie lobi fumbwa olie lobi nini pondu lobi lango ozwi omeli masanga lobi lango nasuka lango bamusu wana nyonso wana ezotikala na grande testere na yo na kati ya mochopa monene oyo eza na nsima oyo esika tokendaka na zongo eke place tokendaka kosumbela oli kotombola te olena biloko ya mabe bongo babiloko wana nyonso ntango ezotikala matière fécale ezotikala yo na kati ebengi yango nini ezotikala na kati ntango ezotikala na ala longue ekocrée baproblème mpo lelo nakopesa exemple mo eza te enceinte ozwi avocat okati avocat mpo oli avocat bien il faut longola susu mbuma oyo eza na kati ya avocat obwaki mbuma me na kati wana eza susu na poso moko boyo ezalaka oyo il faut kolongola yango ala mpo okolia avocat bien ndenge mpe biso bato tozali yo ole madeso ole pondu ole fumbwa ole bilo nyonso omelaka masanga moli kotongola te bokompa mponi azolekamba kotongola na mobali oyo aza propre aosukola na ndeni okosala ole biloko wana nyonso pendant une semaine bien quelques jours salaka une fois okoki koplige okoki kotongola mpona okotongola mpo obongisa nzoto na yo ndenge moko mpe na mwasi eza mpe na mibali mosusu mpenza mingi kosala mwa rapport sexuel na nzela ya si basi toza très sale vraiment bolimbisanga so bofinga tali bino basi toza sali te eya na mibali mosusu mpe mpo ayoka elenge ya mwasi lelo temaki vage libolo koma monene mingi basi bali kosala toilette intime te bali kosuka mabongo na bango bie te mosusu kutu atelemi boye azoswete mai surtout baoyo bazobaka mpo aya monene abaki kide abaki biloko songolo pakala ala longue bakomi na problème ya écoulement atelemi bo mai ezobime na kati ya vage sikoyo neti mwasi ya bongo mobali soki aye akeno mbala moko baloba te baza bahypocrite akobaye na yo lelo tofinga mai na biso eza certain mai na biso mais non mai ya rdc eza bien parce que mai na biso eza na calcaire te mais eza na mai ya bamboka biso eza na calcaire ntango ozosukola nango ala longue ezokoma na problème na kati ya vagin na yo ekosala yo vagin normalement eza na temps normal eza na 4 cm soki eza keno efungwami na temps érection ntango osala rapport sexuel na mobali ekomaka 12 cm na 12 cm sikoyo yo 12 cm déjà eseme efungolela parce que osalaka toilette intime te oli mpe koluka kobongisa vage yango te boyebi ono tobaka na biso te tosukola mai problème eza te yo sukola noka ya mai mais mokolo mobali no akutana mwasi oyo abongisaka nzoto na ye asalaka toilette intime na ye abongisaka vage na ye bia etali yo nganga aza te ndoki aza te yo moko ndoki tolobela likambo kotongola mibali ifo mpe batongola basi mpe ifo batongola mobali okotongola ndeni ntango oleba biloko nyonso nde nalobi kosala bamélange ya biloko wana na suka yango foluka oplige mpo bamatière fécale banyei nyonso ebima ezala oza na mboka nini ezala oza na mboka nini il faut kotongolaka mpo ntango olena napesa na exemple olena ba biloko wana nyonso otongoli te tokóma na mo ozosala bagaz gaz wana ntango oya boyoka o hémoroïde eza hémoroïde te okotisi biloko ebele na kati ya nzoto mpe eza na besoin osala lavage yo oliki kosala lavage te omitiki bongo sikoyo gaz wana na bandenge banyei oyo olelaki pondu ndambo ya nyei etikalaki na mochopo oyo olelaki fumbwa ndambo ya nyei ya fumbwa etikalaki nyonso wana ntango ezotikala na nus na yo okóma na problème okomoka mwa bapigmentation mwa bamikusa mike olobano mikusa na zoka eza nini bo mikusa eza ka hémoroïde te mama eza kozanga kosala mpe lavage na yo eza kozanga mpe kosukola soko na yo bien mwasi ya kosukola ndeni mobali akosukola ndeni mobali ntango okota na toilette na yo eza ka biso basi te moto okotisa mosapi yo mpe fo okotisa mosapi oke okoti na toilette osumbi ntango osisi kosumba oke na douche soki eza te ozwi papier wana olekisa na nsima lisoko na okwana kotobola lisoko pamba
likolo kolekisa papier zwa mai tozalaka na mwa culture ya bawara te ozwi mai ntango oke kosukola kosopa kaka mbala mo mbambango te ozwi mosapi na yo okotisi na niche na yo ozobimisa banie obimisi nie okotisi obimisi nie omona minaki okobimisa quantité ya baniei oyo etikalaka na niche na yo wana tala na soki na kosukola pamba obimisi nie ebele bongo siko oyo oliaka mikolo nyonso sa kozanga kotongola etikalaka o ndenge nini na nsima okoma lelo mokongo mpasi okoma lelo ngai na problème hémorroïde esilaka te eza nde manque ya hygiène ozoya kobimisa nzoto na yo te ntango obimisa niei wana niei ebimi esili so mpo omoni kokosala pige okozwa mpe pompe na yo pompe eza simple lelo nazolakisa pompe oyo nasalanga publicité na bango te mais kala tondo osala nde pompe oyo ozwi pompe oyo ezala bien ozwi pompe na yo tiango nde kaka tongolaka biso kobanga na yo te mais na suka émission bengaka na plus 243 wana 243 82 77 53 obi obengi tokoyebisa yo eloko nini oyo okoki kosalela mpo otongola ozwa hémorroïde te ozwa mpe na problème ya bapigmentation mikusa na nsima ya lisoko te do tokoyebisa obongo mais pour le moment il faut nono osabone obengi mpe na numéro oyo totie wana eza wana eza déjà wana obengi biso bie osabone ozwi pompe na yo oyo okotisi yango kananisi bo okotisi yango mais biloko oyo mai to mpe nini otongola mai ya pamba te tokoyebisa soki obengi biso osabone obengi biso tobombeli yo secret na tokoyebi biso parce que tokotanga baproduit wana te mpo baa basponsor na biso te soki obengi tokoyebisa nini tokosala mpo otongola ozala na problème ya bikusa na nsima lisoko te mpe banie etikala te tozoloba mpona likambo ya kotongola mpona mobali kotongola mpona mwasi mibali toke na bino osukoli lisoko na yo bien soki mpo omoni kosoleli babiloko wana mingi otongoli mpo ozala propre mpona nini tozokoinsiste kaka na bapapa bakoma problème avandi bo ngai hémorroïde esilaka te toboyi te yango nzela moko osabone obanda ozwa no baémission oyo ezali na cas de cas la séduisante azana mpona kobakisa bino me toke mpe na ngambo ya bamama mpe tosunga bapapa lelo okoka profene na bango kaka ake na nsima te me nsima te yango ntango azokotisa kaka bona motu apenine tala ebele ani esikangani oyebi kosukola te mpe ntango oyebi mpe kosukola mpe te bongo mpe olingi mpe baloba te nga moninga nzambe asali biso grâce na barecherche oyo tozosala kaka mpona kobakisa un petit plus na oyo oyebi mpona kosukola bien ntango osisi kosukola même procédure yo mpo ozwi mosapi na okotisi na nsima obimisi baniei ozosopa mai obimisi baniei ozosopa mai mwasi asegena kotongola te mwasi okotongola ta 2 fois par semaine ozwi pompe na yo soki osisi kosukola okosala mpo ozwi kaka pompe na yo otie yango mai otie kaka mai ya pamba mwasi okotisi na nsima nisi na yo otindiki mai wana omona ntango kosumba banie nyonso ekobenda na ekeni me mingi soki osabone obi obengi la séduisante na numéro ezali wana nakoyebi biso produit nini oyo okoki kosalela oyo eza keno yo mpe mama obokisa nzela na yo ya nsima obokisa mpe nzela na liboso biso toza na problème te toza na mabiso mibale toza ya libolo toza mpe na nsima mpona ya lisoko ozwi pompe oyo otie yango mai soki obengi toyebi biso produit nini oyo okotya ozwi yango ozwi liboso na biso sele okwa neti obunzami boye okoki mpe kotya opompe boye de fait kozopompe omona kino na bamini nyonso ekobima omona pena na baperte blanche na yo ekobima do oza na ntango kutu te kino oyo etikalaki ata ntina kati kuna na suka ekobima omona ekozala na problème te osisi kobimisa salite na nsima osisi mpe kobimisa salite na liboso wana ata so papa aye na ye boye ndenge ayebo ayele na eloko boye mpo akotane na nsima wana awa ni ekozwa ye lisusu te akozala kaka propre mwana mpe akotisi akoyoka kaka bien mais mosusu ekomi lelo mwana mobali bato akotisi do awa nyonso matière fécale oyo tobengi ni tufi evandeli awa nyonso ekangami na likata oyo omona keno esala soni to basi to kote mosusu mpe tobongisa biso mpe chantier na biso eza kaka makambo etali sete tozoloba plus tobeta sete na oyo etali pioge na pioge wana na mobali tolobeli mpe na mwasi me mingi bapapa bino eza bonisi na bino taka bino bozalaka bien bobengaka bosololaka bamama mpe tokoyebisa bino papa oyo ezaki asalaka toilette intime na ye abongisaka nisi na ye atongolaka ndenge tolobeli awa eza mwa mpasi mpo azala na problème ya hémorroïde azala mpe na problème ya diminution ya nini ya spermatozoïde na ye tolakisa bino mpe lolenge nini tokoki kosala mpo nini augmentation ya basperme to mpe mataka oyo tobengi mataka ezala tozala na bonne manière ntango osukoli bongo osali batoilette nyonso eza mwasi eza mobali le matin okosala keno mpo ofacilité digestion na yo ozwi avocat
ole yango pamba tant que uti kolamuka obrosser na monoko na yo so yebi ke jour wana okosala toilette na yo wana obrosser monoko no na ntongo ozwi verre à bambou omeli mai déjà ntango omeli mai ekofacilite digestion mpo okomona ke okóma na posa okota toilette tozobakisa mpe kaka bonisi wana na kati ya bafrika mpo nini tosali bo mpo mutu oyo asali déjà toilette intime na ye mutu oyo neti na mibali nazokende plus mobali oyo asukolaka niche na ye bien mobali oyo aza na ye bien keno azobongisa lisoko nini ye eza te soki aaplike eloko na oyebisa ye na ntongo ameli verre à bambou après kobrosser ameli verre à bambou azwi avocat akati avocat pamba alie sans lipa sans nini avant après 15 à 20 minutes après il déjeuner. Donc comme il a 12 heures, azui orange, à ça on mélange na banane, allié. Respectez ma bonne le banasuka na ipso poani. Au lait orange, au lait na banane à 12 heures. Donc respectez ma nazolo ba. Donc comme il a 12 heures, au lait orange, au lait na banane. Le qu'on a mis balolé après au lait le bloc normal d'un kamuta ko peso pilo ko lait. Donc continue. Donc comme il a pourquoi au lait tomate, aussi tomate rouge avant au lala, tant au lala, aussi tomate na tami balé au lait au minen au lait. Na mobali au bini ne bosala et au baxalo bas spermatozoïde no au comme na to élevé ya bas spermatozoïde. C'est pas dit que non bando salo mutu pasi pour comme mi balé non na comme bas sperme belé on ça comme passe le kuta. Eza que non bas sperme no comme normal et comme bien et de deux bas sperme no ezala ata soko verser on pas moi si moi ça coach eza mobali so ka verser le makidi na okozanga ndenga ko sukola fulu ce qui fulu te eza na solo moko donc vraiment bo benga bo s'abonner hein eza makambo ebele to sala le jour au jour to sala recherche vraiment o baza na problème ba sperme na ba solo wana ya ba fulu wala banina bo s'abonner makidi no so eza salité eza solo eza to fingite to lobi po eza mutu lelo nde to za boy kola na ba chaîne na YouTube mutu na mutu pa ko se consulter ye moko ozinda ni yo moko tina na toilette ozo mekina otali nanbu soki eza solomo mabe koleka benga biso na numéro ezali wana bo s'abonner poser question no to webso nini osala po sperme no ekoma na solo normal ya lokwa moi simsupe so afungwe makona ye okokate do l'état zo longola ka lambata mobala zaki na posa ngondeni solomo akobimisa pe ya bongo atozoloba ne azo akonzala ne minene aline pe koyoka te me ba o baza na souci so omoni kozala ba problème avec vagé dégagera yo munoko no e dégagaka nyoso na ba mission soupe oyo koya sima pardon be mission soupe koya tolobela pour la mauvaise haleine na tolobela pour la problème ba solo wana tolobela mais lelo mimi to kende na koma to ko sala pona mobali azala propre moi c'est azala propre mais na ndenge ya kotongola pe mobali to bakiseli bino bonus na kolia ba fruit o eza keno eko faciliter keno sperme na yo ezala bien au moins mo keno sperme na eza bien eza clair o chepe bo eza soluté eza na ba solo mabete ceux qui ont respecté o na lobby le matin aux yeux verre à bambou au meli maywana au meli na tino ma ya moto te ma ya bio au meli mai no normal allez au brosser tant aussi ça au brosser aux yeux avocat au lait avocat. Donc comme il a 12 heures au lait orange, c'est le mélange orange na banane au lait. Donc comme il a pourquoi va au lala au lait tomate. Bah on va supporter tomate to ko sandene. Au kati tomate na yo au tiango na moi bol, aux yeux moi c'est des tables mouké au tché. Aux yeux huile d'olive au tché ata un cuillère à café. Au sali mélange pour elongola goût ya tomate so ko supporter te. Au ko pe ko lia ngo bongo. Kolia bongo mingi papa tozo aider aux en a problème à sperme te aux a problème à diminution à sperme te aux a fait un problème te que nos sperme nous à la solo donc côté on a stolongo pour na makamba sperme le mimi to le bela ki pona o etali purge eza no mesana moko to zongela yango to sala ngo mwa karama to zongela yango pour na ba santé na biso pour na ko bongisa nzoto na biso na basi pe lokola moi sinanu yo soko moni ki no aux a na problème ba solo wana aux a un problème avec les corées aux a sur le télémi aux a un écoulement bah ma ya jaune et bimakalo que sont aux sous la vagine aux autres chabos sous la bolo aux chabos au casolo kobangate benga o ande kona biso na be mission karaboy to ko bakisa un petit plus au bengi biso to websoni no ko sala o ezakeno vagine o ekozonga bien ekozonga nango na 4 cm nango normal be 12 cm nango normal to ko bong to ko biso pe nino ko sala po nini ba solo ane si la pe papa sepela vraiment to beti c'était mingi na o etali ko tongola
kolanda na kotongola na basi to mibali. Cas de cœur est là la séduisante, votre humble servante azana pour nous servir bino la émission na bino. Biso dozo ka tango ko panza mutu pour nous sa ba recherche pour to ba ça petit peu. Vraiment ba on so balingara biso o bazana 4 quoi globe terrestre. Vous êtes si nombreux vraiment na koka kubwa kabino sote mais lelo vraiment na dédié émission o na Masaro vraiment tout ça wana ba o pe balingi ba s'abonner massivement cas de cœur azana. Désormais besoin émission oyo ya sans tabou 100% sexe ya Kati Katala awa na chaîne oyo ya YouTube zapete ba onso baninganga bo s'abonner hein tuza awa vraiment merci pe na ba onso baninganga na ba ope bazwami awa na RDC ba ope baza partout na monde boze belé bande konanga je vous love tous Aïto Coccinelle Masaro Philippe to dédié émission oyo na ba tout so mo to boke te se ko solo liberté on solole pas, on te solole pas. Vraiment, les gens qui yanga, il y a quoi faire là, qui me ça, qui te besoin de ça la masse.